ma bien-aimé des seigneurs, automatiquement bozo sala alliance. Oh mobile azalaki nango azope c'est pas moi si. Oh yo moi si azalaki nango azope c'est pas mobile. Nazo batika nazo bate nazo na be critique. Apôtre Paul lobi bazoko manzoto moko. Bazoko mamutu moko. C'est-à-dire bien-aimé des seigneurs que soki na kati ya vie na yo obima na mobile o azana ba limitation yango automatiquement okobika ngo na kati ya vie na yo. Il faut qu'on tire attention bien-aimé des seigneurs. Il faut qu'on tire beaucoup d'attention. Et ça va te mêler à cause de kabelo, à cause de plante, à cause de mutuka, à cause de lopang mobile moko lobelo que nous nazo sombelo lopang. Mobile songolo lobelo que nazo kabelo mo, nazo faire voyager yo. On se permettre o que ne kobimanaye. Bien aimé dans le Seigneur, ya yebini nazo zona kati na yo. Ako ko sombelo téléphone. Ako sombelo lopango ako pe sombong mais oyo ya kozwa na kati na yo eza ya mingi. C'est pour cela omoni ba étoile ya batu bien aimé dans le Seigneur, ba étoile ya batu makamu na bango ezo simbate, makamu na bango ezo simbate bien aimé. Ok tango nzamba kela mutu zambe azana ba projet ya malamu likolo ya mutu afin que mutu a évoluer, afin que mutu a exceller, afin que mutu a dominer, afin que mutu sala makamu minene. Mais à cause bien aimé dans le Seigneur ya kusangisa nzoto na bato za na maîtrise na bangote ta la vie okomi kobika, okomo bika ba déception, okoma kobika ba déception ata mutu alaki eloko moya peso ezate, ata mutu azalaki kolinga yo, ata mutu azalaki ko considérer yo, mais tellement que alliance ya mabeza na kati na yo, tellement que makila ya mabeza na kati na yo e bandi ko ganga moyen o réussir vie na yo ezate. Et ça n'a pas tout le monde bazo mituna bi mais mosala nzambo zote ya olobi ete avec qui tu couches olobi que non ndenge zabo ba vie za détruit à cause ya kobimana moi songolo to na mbali songolo ya mabe to ko sala nini pona to za la guerre. Bien aimé dans le Seigneur, ezali kambo ya yo koluka Jésus-Christ de Nazareth, koluka Jésus-Christ de Nazareth au travers ya serviteur na ye apôtre Dieu merci miracle, parce que Jésus-Christ c'est azali o azana capacité à couper l'alliance, couper la loi, couper la condamnation, couper la puissance sur ce monde à molili o ezali ko réclamer yo. À cause de kobimana mobali ya mabe to na mwasi ya mabe, eza bato mususu même santé na nzoto esimba kalisute. Santé simba kasute muto akoma ko pakola mafuta ezo simbati. Moto akoma ko muto azolia azongisa santé ezo simbate. Za bato mususu biloko banda biloko koma ko bimba. Bando bimana mobali wana, bando bimana mwasi wana. Ozomona te biloko ezo bimona nzoto. Mais omeli kisi ya modèle na modèle. Okoti bopitel na lolenge na lolenge. Po oye bana kobika mozobika te parce que eloko ya monde ya molimo. Bato ya monde physique bako ko traiter ngote. Bako ko traiter ngote. Bo tutu o batikela yo na kati ya makila. Bato mokili bako ko traiter ngote. Wane zali Jésus na ko traiter. Parce que Jésus na kati ekulusu andimakili wa poete yo zala geri. Naza wana bien aimé dans le Seigneur. Naza na nzambe ya restauration. Parce que église nazo kambeza na kombo église de la restauration. Naza na nzambe ya restauration o ya kangola kabato. Parce que eloko nazolo bela eza moko ya arme munene parmi ba arme au diable azobisa nango ba via bato. Sexe kosangisa nzoto eza parmi ba arme makasi au diable azo détruire nango ba via bato. Alors nazali wana bien aimé dans le Seigneur pona yonde kwa mobile yonde kwa mwasi o vie ezotambola te o makambo ezo simbate contacter nga bien aimé dans le Seigneur, contacter ngai ezala oza na Congo, ezala oza na ba province, ezala oza na poto, ezala oza na n'importe quel continent ozali bien aimé dans le Seigneur, nzamba ko kangola yo au travers ya serviteur na apôtre Dieu merci miracle oyo azalaki musicien o ba pesa ki ba condition na kati ya monde ya musique kabi marabana basi pona kozo ba chance na bango pote azwa succès na wetali makamwa musique bien aimé nazo maîtriser monde spirituel. Ezana batu mingi bateyaka. Ezana batu mingi balabaka na sala délivrance mazana maîtrise à monde spirituel. Ngamoko na kota ba monde, na kota ba maison, na kota ba makambo songolo pakala. Nazana maîtrise à makambo na zote yayo. Nazana maîtrise à makambo na zote yayo. Contactez nga lukanga bien aimé dans le Seigneur. On va prier pour toi parce que Yesu alembanaka problème te. O komi na aja koba lozo balate. Bando bandi ko luka voyage zo simbate. Bando ozo simba ba mbongo ezo fanda na maboko te mbongo ezo kende mbongo ezo bunga. Pourquoi? Parce que donc neza boy ozali réclamer na ba alliance ya mabe oyo osalaki au travers ya ba relation sexuelle. Parce que apôtre Paul alobi ete oyo azo sangana na ndumba oyo azo sangana mutu ya misala mabe oyo azo sangana o mutu aza na molili bazo koma nzoto moko bazo koma eloko moko. Peut-être yo koma nzoto moko na nduki.
Peut-être yo komanzo tomoko nangaka. Peut-être yo komanzo tomoko na mutamisala mabe. Jésus-Christ azali wana au travers ya serviteur na ye apôtre Dieu merci miracle bien-aimé dans le Seigneur. Et ça ba place ebele ba mboka ebele on a leka na pesa témoignage o bato bazalaki na baka wana babika ebele bazobala ebele bazo voyager ebele bazo bonga ebele bazo impacter ebele bazo influencer à cause ya ko contacter mosala nzambe apôtre Dieu merci miracle o azalaki musicien ya kala oyo nzamba lola aristoraki. Alors numéro nanga il y a téléphone pour nous motolingo contacter nga donc ezali plus 243 81 0777 629 na bandeli plus 243 81 0777 629 benga bien-aimé dans le Seigneur et pas nanga consultation prophétique okotika la kofute muto moko osenga mbongo azate benga ezaloza wapi to consulter yo to kolobelo makambo zo tongisa yo to kolobela yo bien-aimé dans le Seigneur okoza ba problème le sonango to kolobe puis to kobondela nzambe pona yo parce que nzambe akokangola yo au travers ya basali na ye. Alors mosala nzambe Dieu merci aza déjà na kati ya Kinshasa bien-aimé après avoir kotambola East Africa mobimba nazali awa bien-aimé dans le Seigneur nzamba permettre na le kanamiso po yo landanga pose la guéri. Alors ko hésiter te benganga contacter nga nzambe oya kangolanga alongolanga na mokila molili oya récupéranga na volonté na ye akokangola yo akofungola vie na yo ako restaurer yo tikete nzamba lola apambola bino bisika bozali obolandi matea oyo nzamba lola asunga bino parce que ezali connaissance nzamba longoli bino na kata ignorance nzamba longoli bino na sabo konza diable bozu connaissance tikete nzamba lola apambola bino bisika bozali akombola Yesu.